bazalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Kosale labino ezali souci à moté mananga, kosale labino ezali penza o babengi yango devoir. Yango soki ya koloba ezali tozanga raté pona ko ya koloba soki ezali mbano ya liboso kokutana na libaku ya kolanda biso. Kobo sanate au s'abonner, aimer, commenter, partager lien na Facebook, na TikTok, na Instagram, na ba application na union, na ba réseaux sociaux na union, na WhatsApp na ona. Donc partager en outil na ba statut na union surtout et au salabiso plaisir ya makasi. Et puis kobo sanate ko appuyer cloche ya notification de façon que soki Mama B52 à côté c'est loko tozara toujours wana pona koyeba na kozalaka mutu ya liboso ya kolanda biso. Famille botalo yakae baye batalelaka yo bayokisa masonite papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mosikoli oyo abikisanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na mabuku ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezanga kati na tango ya pa. Hey! Famille botalo ya kalo likamolo kita grave balobi pasteur Didier Zawana best couple of the year année 2025 onenge bandi bo the best couple za couple ya pasteur Namso Didier na ye moko la patrona belle vie Kondi la poutine balobi mwasi oyo akoma mwasi oyo mabuanya etonda lokola Salomo. La famille soki na notali filme o te pasteur Didier na ko supplier yo na bolingwa nzambe kende kotala filme na biso ezali koleka na Bellevue télévision badina chou ba pecha lover ba mbote na bino bisika bozali filme moko kitoko na lingi na lobango awa te tokosalela ngo penza analyse ya yango moko yo kimaka na lombango kende betaka Bellevue TV okuta film anizana oeza en cours mais lelo penda mama na likambo na biso to eli biso yabe de tous yabe de tous yabe lobi ye bomona na ndenga za ya lobe boyo kai na otela bino son boyo kayabe aya fâché manike na façon moko alobi manike na olobate makambo ya bia lobiso te boloba mama B52 yo ya kaka koloba to landa biso moko so to landi et puis botike episode na commentaire qu'est-ce que vous en pensez bo s'abonner bo aimer bo commenter bo partager et au sala biso vrai bien ndeba congolais ba ndeko na biso Brazzaville baloba et sala biso pena vrai bien voilà to landa ya be aye kaka koloba pourquoi manika kangi endoki pona mwana ya ndeko na ye oyo bazali na ye na rando mwana wana azalaki attaquer la famille yango nga na lobaka toujours ke na internet awa to evitaka kokotisa ba famille to evitaka kokotisa bana nga na likambo na Esther na sila na ye no pourquoi na yo kokotisa bana pourquoi na yo kokotisa bana. Un grand merci à toi Yvick Ngombo le bourgeois Yvick Ngombo le bourgeois balobi yemei kozana nde kwa boeza kitoko mingi pe elengi. Voilà tolanda yabe et puis tokomonana tokutani na sima pona ko continuer. Voilà manike yo zan mi placé te ya kolobela likambo oza mama ya oza mayele te
Laisse-moi te dire, Oza Maël était. Tu réfléchis hors. Marambo Loba. On Maël était. Koloba français, n'a aussi ça va être fait. Et ça te Oza Maël. Et ça va te mettre baba licencié, baba gradué, baba diplômé, baba nini, banda makambo banda, banda ba classe nae, a futara kapoalika. Bah c'est la guerre à devoir. Mais licencié, ça un diplôme à licence. Langue française, tu es kolango, tu apprends en et bon, tu écoutes dans un bureau, tu es dans un rendez-vous ndeni. Quand tu tata bananda mboana, tu zarabongo. Ah, tu fous les arrêter, chimène. Ah, tu fous avec l'argent. Tu peux ôter mon lit avec l'argent. Tu es capable de tout avec l'argent. Alors moi, avec l'argent, j'ai de maîtrise. Moi, je suis capable de tout pour n'ambon. Yo ôter comme mon lit pour n'ambon. Ce n'est pas Benita. Et puis, si on a et puis, on a l'intervention pour Namutu. Après, on a rappelé Moutou que on a l'intervention. Manique, intervention, il y a bien au bassin la Moutu. Il y a un bateau, mais sous bassin, il y a une intervention dans les réseaux sociaux. Après ça, on a bonjour. Mais elle me défend. Après ça, on a bonjour, mais elle me défend. À combien on a TikTok, à sa bonne page, mais elle me défend. Mais bien boya au saleli mutu intervention après yo moko mutu ana bengi ona noté après yo moko oye na privé mutu yo kotalisa mutu ke na salelo intervention leki nanga na olobela o lisusu boye nazana ba message na wana tindelanga mega tindelanga nini donc son na boma mona mutu moko boye pona mbongo pona pesa ki chantal bola mbongo donc c'est que bana no pe ba kofa alors po ba no balia 50 francs nanga ya kindoki wana baliango nakenda agence na tindel bangombo bana na ona mi bali na basi bali yango donc so mbongo na nge boma batu et pesa rapport boma batu c'est que fait boma pe bana pour maelete oza maelete mani que oza zo non oza mamo bota bana malgré ba tokoto na wana batu bazwa te mo bimisa ba maloba mususu o pe portera implicitement za reconnaissante na ingratitude. Je suis très reconnaissante. Il y a des moments où l'équipe dans les réseaux sociaux peut intervenir de la part des AB. N'a pas soupé merci. Moi je suis comme ça. Déjà pour quand on a 18 ans, on a intimidé qui n'a été ceux qui kakana mais qui kotanga comme on est dans les réseaux sociaux. A oli misanga. Oh baby sa réputation nanga aza capable ya olobali kambo moko boye po nanga batu tout bako se désabonner na compte nanga batu tout bako se désabonner na compte nanga alobaki yango avant ko kisa 1 million d'abonnés alobi ba vuluzi ba mitu kisimbi na meka kututi so na meki ba mitu kisimbi ba hotelema ba obani nga définitivement na ozali sous na réseaux sociaux ti ba to ba okimanga avant na kokisa 1 million na kokisi 1 million Manique de John Manique de John c'est ba mitu kisimbi na ba komi mitu mikie Simbi no ba komi mitu mike. Mani yese ba mitu ki simbi no ba komi mitu mike. O sele un message wana avant ko ça 1 million d'abonnés na ko déjà 1 million d'abonnés. Ce qu'on a c'est le lobani na ngaso na on a réseaux sociaux obimisi que je suis une sorcière. O ben alobi na pena boyo ko le na pourquoi. O bi na o moni yo na ko lobana réseaux sociaux ko zandoki. O boma bato zandoki. Ba maman ba kima yo. Mani que mon ndongo lobi lelo lundi. Il faut 10 semaines au Babouné n'a pas quitté tina zéro. On a nos gagnants. Sinon, tu resteras ma sœur. Non, mais un peu de tout ça.
Koloba mingi bolingi intimidation moko na réseaux sociaux yoza na brebis sans berger bolingi intimidation na réseaux sociaux bino bayaya na biso boya na réseaux sociaux bolingi intimidation moko na réseaux sociaux parce qu'on a intimidation les karaté je suis membre 100% de bokato là mboka papa nanga bolima diambete kama akuna. Et puis, quand on a biso atike la biso bilanga diamba ya café. Biso bokato atomelaka bangi. Biso bokato la tomelaka bangi. Tu apea ba mongo a bangi. Na ana de nde naza boy mama na ngaza chiko emba. Papa na nga bokato la. Na mama na ngaza 50% ekonda 50% mongo ya be chimbola. Ba sankusu be chimbola bas bondongo plutôt. Betimbola bondongo manike wana côté maternel nae côté maternel nae chiko emba donc mboka ba fali ba ekonda ça c'est ma mère mais papa na ngaza 100% bokato la ba sarata ba bomi de combien de personnes balokele ba bomi de combien de personnes biso wa mongo to bomi de combien de personnes état d'esprit ezali eza tribité eza sagesse état d'esprit eza inema bota manango c'est Dieu. Nazano na soir manike de John non ça rando te ngarando na yena na ngombo ite ba pexé ngarando déjà mais je ne peux pas laisser une personne venir parler de moi dans le mal comme ça. Tu m'accuses d'être sorcière alors que c'est toi qui es sorcière. Ngata ku total monté mananga te longi na ngezo refléter ndogité. OK? Mais Keba na reporter le rolobi na rodamsonné. Keba va chercher le travail. Tu es en France. Aux gens en France, il faut travailler, maniqué. Il faut travailler. Aïe, c'est bien. Il papa na mi mara na Belgique. Atangi nga makombo ba te belé. Nyo surtout na ma mission interdisa ba komo na tanga ba komo na monde. Atangi nga makombo ba te belé na ba voice na ye. So na oli tabasupu. Nalinga mambo olembola makasi ngai. Lève nange comme na problème mais bo tapoter nga ko da komika ba komo sinalenga. On évite pourquoi. Na koti na tik na minanga sana bengai. Yabe bonjour. Au koti nga na convoqué non te ma chérie. Moi aussi, je n'ai pas compris directement. Je vois seulement à côté, je ne sais pas. Ah d'accord, tu peux descendre ma chérie. Je suis en train de passer le message toute seule. D'accord bébé? Merci. Non, c'est dans ma message. Ma message nangana. Modèle fut intimidé nga bichou. Natikele ba message pe na tongo ayoki atagi malobi eloko te o message da intimidé nga pourquoi on a 18h. Mais t'as trop bien publiquement, moi je m'en bats les couilles. Pourquoi on a 18h? Moi j'en ai pas ça actualité, je fais pas le buzz. You maman boya. Tu comprends wesh, moi je fais pas le buzz. Tu comprends wesh wana zaranini wesh ma gueule wana bolo ba zaranini. Tu comprends wesh, tu comprends wesh. Bokan sa kata biso ba misisa mukila. Tant moya ka tu comprends wesh. Bokan sa kata biso ba misisa mukila. Hein? Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini
ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te